ancienne lokola nga boyo ya kopesa nga condition ko tourner kuna te tourner non sauf que place respect zate na oyate et pour batu ba otia mato nga mtu akoya oyebisa nga te Maman Topoato, relation na yo na ndeko Pululu ezalaki nini? Très bien. Nga tela mtu qualité. Et puis le comédien ba onos ba esima na biso. Soki baza sincère. Ba obeta lisolo. Tout le monde a joué à Kapembe nanga a joué à Makambo. Ah oui. Nazalaka na moi ba manière topé façon nanga moko boy soki na jouer na moto yo na yebika sali na kombote nazana ba façon nanga moko be na jouer sakaye poka batia eka. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bamoro et à émission Le Code de Bonne Conduite, soyez le bienvenu. C'est votre frère, fils, oncle, neveu, et puis grand frère P, il y a Dada, grand frère, il y a Omba, il y a Chako, il y a Princilia, grand frère, il y a Jojo, Tana, Déborah, Chris TV, grand frère, il y a Isaac, Boza tellement ébélé. Alors, Bissi Kezoame Bino Nzambe, Ape Sabino Makasi, Tadi Ngalapa, encore une fois, le rendez-vous m'a appelé Mokolo Yalelo avec la grande dame, la distinguée maman Top Wato. Nakanisi tout autour, il y a maman Top Wato, Makambo Ezali, ébélé. L'année 2024, et lesquels qui maman Top. Nengenini, quels étaient les meilleurs moments? Il y a maman Top, pur moment aussi. Il y a maman Top, na vie na privée, na vie na professionnelle. 2025, maman Top a bandi en nengenini. Est-ce que les miniatures aussi, elles ont un impact na carrière? Il y a maman Top. Est-ce que aujourd'hui des calomnies, accusations, il y a le kuta, il y a soloté. Est-ce que humiliation aussi? Nanzela, il y a Moussala, maman Top. Et Tombolaka, où est quitté Saka Moussala? Est-ce que il y a maman Top à CP la Kana yango? Bandeko émission, on a Moutazo réalisé en Gozali Gibson. Il y a Moutaza Sima, il y a caméra Kuna Azo réalisé émission. Oyo na Top Media Télévision. Na Yebisi ba Kongomani Nyonso. Communauté congolaise Nyonso ba Nyonso ba linga Moussalo biso to salaka. Nous avons un film na Belle Vie Télévision na Combo, il y a La Boniche, la Boniche déjà 11e épisode de Kotaki. Sûrement d'aujourd'hui 12e de Ekota. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Papa, maman, soit pena temps, il y a qu'on l'a filmé et qu'on a quelque chose de bien. Soit vraiment temps, il y a qu'on partager film na bande cognon sur famille bota mbota bisika et soit mebino boke nota la film et ça quelque chose de bien. Alors na bane pas maman bijou kitani. Maman, 90%, au bon, papa Jean-Pascal Leka, bonne année Nayo. Un grand merci à maman Isabelle depuis les États-Unis. Un grand merci à maman Marie Tabora. Que le bon Dieu vous bénisse, maman Marie. Un grand merci à maman Diasonama, la mère de plaisir, Nzama Zalanabino. Un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, maman Nathalie Nana Mosibu, un grand merci na maman Zozo, la femme de papa Noël Mabakalanzinga. Mon amour de sœur Katez, je te salue. Big dédicace à toi, Aurélie Mafouka, en tout cas avec papa Diamant, Nzambe Zalanabino, Nzambe Apambola, maman na papa Nyonso de près ou de loin, oh Bolinga Kamosala, t'as dit Ngalapa à Salaka. Moi, t'as dit le travail est bien sous mon colombo lelo, mais tu as une transition au Yalikoso, et puis on se retrouve tout justement après pour t'introduire Maman Top Wato. Ça dit beaucoup. Lelo na Maman Top, suivant. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo Desté à motema ene baguna nga ya love alemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy de Tebonne Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokola kaselo komotemelingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Ata docteur à pasteur, jamais alinga mutabokono, koleka mwana na ye moko.
nanu do salemate nanu do to monate. Le sang reste le sang, la famille reste la famille. Patient, un peu d'articali patient. C'est très profond. Les Koso. Une belle chanson, il y a Tadé de Montikil, en tout cas, et cause a quelque chose de bien. S'occuper, Bozo yo kango, na sepela na ba maman na ba papa basenga kango mingi, mais ils allaient disponibles na chez Tadé de Montikil beaucoup qui ne la kuna maman top wato. C'est-à-dire dozana ye alelo, to moko panzana nteke. Maman bonjour. Bonjour. Bonne année. Hein? Merci pareillement. Na kansi depuis bonne année bandi lelo. Bala liboso na to monani to komona na peti est-ce que to monani oui to monana kiti to monani mgoni te depuis non to monani te bonne année OK le lomba liboso une année après une année après to kutani sous lelo nzamba malamu nzamba bolingwa bateli biso to koti na mbula sika tozana janvier tu es piqué par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à Malam. Ah, gloire à Dieu. Mais, Mama Top, 2024, mon PPO, tu continues. Bon, 2024, mon PPO, ça bien. Non, 2025, j'allais dire. 2024, mon PPO bien, tu continues. 2025, mon PPO, ça bien, par la grâce de Dieu, mon PPO qui toque au goût. Voilà. Avec Jésus, nous vaincrons. Nous vaincrons, oui. Voilà. Voilà. Maman Top, on a 2024, si kapena boni to zo pena moi temps. Ya ko beta moi ba masolo na bino, ba question ya actualité ezali ebele, na yebi ke bande ko ebele bazo ko zelobe. Biso pena Maman Top to kotaka kananzela wana. Mais d'abord sur ce qui concerne l'année 2024, Maman Top wato elekeli ona ndengeni. Bon, 2024, les Kelinga bien, Zamba Batelinga, santé divine, protection, Zamba est toujours les Konanga, malgré le message, ils allaient qui par-ci par-là, il y a Boye, il y a Rozo qui s'est boyé, mais il y a mon rédacteur est là, où il y a Télé Maramuta Souka Ponanga, et puis il y a Télé Makia Kotinga 2024, 2025, dans le Bika Nzambe, merci. En tout cas, Ponanga 2024, les Kai Kitoko, par la grâce de Dieu. Théâtre en 2024 et les Kindengeni. Elle est bien. Sali musala nanga comme il faut. Nzamba pesanga mayele rosala ngo. Na sala musala nanga. Na marqué pe ba cote nanga. Et na cote na 2025 na oko baka na yango. C'est ça. Le pire moment il y a 2024 pour Maman Top ezakini. Le pire moment parce que émission on a monde tikato banango kana show. To banango kana show. Ba wana nga comment bien on ba fertilité. Ba fertilité wana na chango sou kate donc. Si on parle de Maman Top, Maman Top na gaz. Ba bi que so olobi pona komba Maman Top. O ya si la raté o zono makambo. Ya wana so monique chaîne comment ça le rôle kita ba chango le sou kate tanga komba Maman Top pour mon chaîne nous ils ont en attend. Donc ba fertilité wana na ki para honte biso to salara musala nzamba pesa biso yango to ko banango kaka et puis tozo talela ka ndeka nkolo miso ya ka likolo ko talela nza komba le reste en tout cas le quoi mato yoka kanango to yoka kaka le la miso pe ninga ko mona to mona akaka mais biso to ça un objectif. Très bien, mais aussi Maman Top en 2024 maman était beaucoup plus na ba visère et puis trop critiqué na ndenge pe ya mabe et puis aussi trop accusé na makambo ebele kombo Maman Top na makambo ebele kombo ya Maman Top. Ba précaution ni nos yeux pour que en 2025 que ces genres de bêtises et ba humiliation et continuer ko coller comme bien que vous avez le succès. Te ba koba kaka. Ba lembate. Ba koba. Bible bien so chaque chose a son temps. Très bien. Ba lo barara. Biso pe mabolongo ezaka tozo funda kaka. To funda repa nzambe le seul vrai juge. O soka juger likamba juger ngo na sembo. Très bien. Azokata vraiment azotala te. O yazana raison. Oui, ça a tort. Très bien. En tout cas, tu peux une bonne chance de continuer. Et puis, bonne chance na bangonde, ba fingaka, ndenge ba imiliaka, ndenge ba qualifiera na ba qualification nyonso, ndenge ba kosa ka bazaka pe conseil ke likamto lo bato kosa. To li ambongo Google ya lokuta ya mutu moko tango munte mezo lela, ye azo sepela. Sikoyo malamu nango ezo fungola nde sou ba porte. Ah OK. Tango ya humiliation. Na se ya humiliation. Ba porte fungwama kama muso bazo humilier okuna nzamba kesimba mutema mutu moko mo 5 ye ozomona
Ça doit aller omoni Jésus-Christ. Tango babomi, tango bazo beta ye, bazo nyokola ye. Bango bakanisa ki baonde bata makasi. Or ezaki erreur grave. Grave, très bien. Ale sikoyo tango bamoni ke non to beti ye to nisko to ke sacrifier ye. Bake koko tiaye na ekulusu atomboli ye na likolo kuna. Na humiliation. Na humiliation presque nu, mayanga yi couronne na mutu ezobimisa makila. Bango bakasai balongi. Njoko bazai ba vrai yuma. Bazai ko mema ende na accomplissement. Ozo comprendre. Ba injure, ba insulte, ba humiliation mususu et même na accomplissement. Donc batona faut bazala kaka. Oh maman, bazo ça. Te bazala kaka. Bazara ba marche pied pour batu ba mata. OK. Ba vanda wana bazala kaka. Ba fingi yo ba humilier yo ba sala ba ko sala ba moni élévation. Njoko ba insulte na ba on te même na accomplissement. Et même batu na promesse ya Nzambe ekokisama. Batona ta on ba teki Yesu ba sacrifier Yesu ba bomi Yesu. Bango moko ba yeko mona na simakeli kamni to salaki. Ba mona ki ba travailler na perte. Ba travailler na perte. Très bien. Le est comme tout le monde na biso na bango to koma biso soso ki olingo bonde le fo otombole longi likolo ba souviens-toi de moi. Donc plus que botombola ki onande. Ezaki accomplissement. En tout cas bino bato mesana ko finga nga uvandi uvaino ka bilo sa les ango na créer les ma top nini pour na finga ena humilier. En tout cas ba bonne chance na yo. Continuer kolemba na ote en tout cas nga na pesino ba bonne chance surtout na 2020 ba bonne année peut-être 2025 na bino na ba insulte na ba humiliation boko bana yango bolemba la bino te mutu pas pexane bino te bo continuer c'est une bonne chose bo ça elo mo bien bo continuer kaka et un problème te. Mais maman bah c'est là aussi ezala na impact na carrière na yo hein ba désarroi na nyonso ezala na impact na carrière au moins netinga ba oyanga ou bazaya kati nanga ou na banda ba on de longue date ou bien ba o ba botama nanga ba kola nanga ba ye lokwa ba ye binga ba ye bagala bango ki oneza ba les ont dit voilà masolanzela donc ba ki parate mais ba o ba ye binga te nde bandimaka ba koza pe na moi image mo bakoza image amala et puis congolais a manipulé ouais azaki manipulable ouais comme ça nga au moins pe maman mbimba ba papa ba manipula bango ndie ba mike lelo au mona le mususu li solo moko ibimaka ya boy eloba makaboy bazalaka ba yebi mais quand même li solo wana ezu sous forme mususu et kenango li susu boye na tournir mususu bango pe ba kesu kuna ba ya mwana tika fallait aller au babi zoba tika la zoba fallait pour babi zoba tika la zoba ah oui et comme ça rentre trop comment on manipuler yo maman mobimba papa mobimba ba très bon manipuler bino baza bana baba leki mais bon mona ba kena bino boyboke to bo kina moko ali felo dans les vides bino mo pe bo mona. Mais aujourd'hui, Maman Top Ozali n'a plus de 30 ans de carrière dans le monde théâtral. Question, on a dit que na sala tour na yango pour na bino ba union so beaucoup accordé nga grâce à ko ya sala ba émission na bino. Ça fait très longtemps que Maman Top bo déplorer, ça fait très longtemps bo beti lobo qu'on a mis ça. Oh le lokoto bino nyo so langage yango nete komika moko ba continuer bazo sala yango bien. Qu'est-ce que bino ba maman oyo bo wumeli na théâtre ceux qui 5 générations likolo na bino lisusu ba ye bazo landa bino o bozo ko compter ou bozo ko luka ko sala pour que au moins le secteur théâtral o bino bozali ba icône après bino makamu ya malamu donc salema balo ba ete ba maman top ba litaki malgré ba humiliation ba insulte ba tikeli biso o yango lelo to landa lokolo ya ba maman wana ezali nini beaucoup tanaka na ba lisanga na bino. Donc les comédiens ne sont pas organisés, na ba structure pour na ba marche malama musala na bango alors. Mitema ezali sou na bomo côté. Très bien. Ah oui. Mitema ekotisi makambo déjà ebele et puis ba makambo ekotisi ebele wana makambo ya lokuta
bakamba balukuta o ba ange ya diable baye ba seme yango na kati ya mitema bato. Très bien. Bakoya koyebisa yo yo zaka pembe na tadi wana. Mais tadi wana za ndokiti. Tadi wana liaka yo sese. Obosani ata ba souvenir ozalaka nango na tadi. Obosani ata ba bon moment. Oyo lekisa na tadi. Ozo ata ta ya ko raisonner ta mukete. Une seconde. O sala nanu examen de conscience. O tala est-ce que Nzamba lobi to discerner rapé. Discernement est nécessaire. Très important. Bako prophétiser pour na yo maman no azandoki, papa no azandoki. Zonga na no marche na kondi maka prophétie wana te. Zona no temps ya ko examiner prophétie wana muto amaye la zala bongo. Mais le roi zoba otika la zoba. Tangu ba yebisi yo kaka directement. Tadi andoki. Oh, tadi olinga tela nga poison. Tadi olinga sala nga mabe. Obosani nyonso. Siko ba comédien to komi bongo. Tellement ba ange diable ba kotisi déjà ebelé. Rôle à diable ezala ko kabola. Alinga osangisa te. Ah oui. Amona so ba sangani biso force sili. Il faut bango ba kabwana pour biso force ezala kaka. C'est ça. To continuer ko régner. To continuer ko régner. Très bien. Wana rôle à diable ezala nango pona na vie à batu. Yango na nzamba lobaki malheur aux habitants de terre. Puisque diable a salini a kiti ko diable ngole ra kiti azana ba ange na etalebele. O bazana bezoka baya bakabola bakutaki batu bomoko bisika bomoko yalaki bisika bolingo yalaki basilisi bolingo basilisi bomoko batiki bino iolela o biso baswahili to baka iolela. Très bien. Bokomi muntu na muntu kote ne to zana tani ni to van ata ndenge zabo okoza na likanisi ya bien. On likanisa malamu mezota na kabola ngona nani. Oui. Bako déformé en kaka. Ba déformé en kaka. Ato yo lobaki côté A ezalakte ya baxelo A. Côté virgule ezalakte ya ochela o. Donc côté yo tchaki point ya tchelo point d'interrogation. Très bien. Donc t'as dit totikara ndenge nzamba komokamba mutu na kwena ye to kineka bongo po bokoza na likanisa malamu boza mibale boza tu peux imaginer même to bitana le solo moko terre à terre na ba monde na biso ya production o mona le mususu mutoyo aza muto akala na abanda ba film le musu liboso batu mususu ba yepe ba koma ofuta bien muto a pesi to pesa ke exemple muto pesi le musu po to za biso na biso bana producteur azate muto pesi le musu $100 na ye ozomona ki pesi $100 na cachet yo moko tango zi sana yo wana omoni ke okotia pe provision na $100 e kokapo na ndaku na okosomba loso osombi semoule osombi huile osombi mafuta mbila tant sope carton kusi e bima wana e koka po $100 et à 280 000 francs congolais donc e koka mais au mona batu so ke côté mususu ba opesa yo $40 ba opesa $30 oh omo so ke olobi non nga caché on linga ngote mais moni comédien muso andimi yango azui yo suko do bi mabe yo suko bi muto mabe Obimi orgueilleux, voilà. Obimi orgueilleux, moi, maman to pas orgueilleuse, mon frère, moi, mbali wana zaka orgueilleux. Orte, et bongote. On muto akala. Batu baye kutu simano ba komo pesa ba 100 ba komo pesa ba 150 yoti le oza kana caché wana ovanda na yango. Yango moninga maman to na tourna partout te. Na tourna na partout te. Na question moko pona yango nazo. Yango moninga na tourna na partout te po. Caché na se ya 100 ou bien au kiti na ozoate na oyate pesa mutelo kwa bien oza muto akala na monde de production batu ba esimano ba ombe pe batu ba 100 ba 120 ba 150 mais yo tikala kana caché olinga o gagnera plus donc o manipulara bande ko na yo non ya mutema mabe siko soki lobi o revendiquer droit na yo o lobande o solo lina ye moko ezate ko tongiye o solo lina ye moko bistete oza ancienne na monde de production batu tala intel babimisi mana yo mais tala nde bakoma ko pesa
matata ayini yo yo za mutu mabe po atali pe bato misusu obenga bato makasi pe ba OK jouer na ba sans condition donc ma trop monde na biso théâtre nzamba sunga. Mais aujourd'hui lorsque vous regardez le théâtre en question Mama Top Ouato, comme vous Ozoko déploré, pensez-vous que les autorités il y a Mboka Ndengeka boloba bakipa binoté na désordre na inconscience et ont régné entre les artistes bazo eba kocha makamu donc en ordre ils peuvent vous accorder la grâce, la chance au moins il y a kofongole la bino ba porte bino bokana ba besoin oyo etali musala. Quand des baloba muyaka moko afingisi ba yakanyos. Oui. Muyaka moko afingisa ba yakanyos. Ezana ba artiste comédien o baza organiser. Ah oui. Baza belé. O baza organiser muto na kwena ya za organiser. Baza. Mais batabulu yekepe baza ebelé. Bango ne muto ba yo bebisela batu musala oyo. Ozo comprendre. Et bela ba comédien, ba comédienne baza organiser na ba kwena bango baza. Et baza belé. Tobanda ko lobela makamongo ya gouvernement ministre de culture tout le monde oya yaka wana on dirait ayeba rôle na été pour na s'occuper na ba artiste très bien toloba mais ce que tu peux vana to mona to ko vana so to utala et c'est ngana biso mona to zonga batu oui ozo comprendre on vani pe osala examen de conscience de ezana moi quelques catégories moko boye ba sukola na ba cerveau na bango pour baye ko bebisa salité na bango et là tisco ba comédien nyonso très bien on comprend et ça ba comédien belé bazo organiser belé na basi na mibali baza organiser au mona pe comédien ou comédienne quand azo kende azo solola lisolo caché na ye azo solola ngo po aza combo selon ye très bien ozo comprendre mais mutu mususu azo kende makambo yo mawa trop na on peut ce exemple moto sala na satire pas problème kindi na pesi problème kindi to zo ba caché moko ya kitoko mais satire ya ko beba ndeni kaka ba comédien ba pe na combo a ya pas je te dis aye pas problème kendi aye sengata otangata ya ofele no jouer na satire complexe ba baby si satire baby na moteur mabe satire baby mais tozaki na ba président Kadiombo ba président Bodo ba biso tozalaki wana ba bouge bazalaki wana visa pa moi aza wana ngana nefso satire tozao lia kitoko mutako saote ba vie masumu bazalaki ba Willy Beya na pesi ndeko na mbote Willy Beya na pesi mbote satire mais tangu kaka batatuka lombo tangu kaka population de côté porte comme ba oya na sima polémique ni avant biso bao yes ko ba amonisko ke on dirait pas na biso dépenser plus on dirait ande et na batu mususu pe azana e kombote mais travailler na esa condition ba la lisi masolo pe ba bebe c'est tal esprit comédien yango moni makambo ebele donc elo mususu bokoki kozwa idée ke eloko eza mabe to luka to s'organiser to memango e koma malamu na ndenge ya mabete mais muto omona ngoka mabe pourquoi po batu toza animé na même esprit te il faut to ba vérité ka teke biso ba comédien de soki ndeni tozala ka animé na même esprit te mité monsieur beba oso comprendre to solo la ke logo lobi na ndeko nanga moko alobi nanga mère top nga baloba nanga ka to zene na tournage ya dinana baloba nanga ka na dinana la douce mère to zene lobi na tournage na ye abi baloba nanga ka na ya ka retard bande ko na ba condamna au mona so ba benga na film ba ate bande ko no ba comédie baloba oya na retard yo so ba ti o ya ka retard abi na ye avant na corriger ba erreur pourtant bande ko na ba lo ba bese ke eza mabe il faut na corriger ba erreur nanga abi na corriger erreur nanga na ke tournage mo ba benga nga quelque part ya na komi 10 heures ba tourner nga papa mais ça na collègue mon ko comme 8 heures mais tableau moko ba yo tourner na 18 heures depuis 8 heures depuis 8 heures azalaki wana tableau moko tango a tourner tableau na ye moko wana a lobby na pesi une telle raison ne to travailler à bouer ce n'est pas dit ceux qui ont diriger film ou bien osa
toya filme na yo oza supérieur que biso non. Nous travaillons en collaboration. Très bien. To travailler en collaboration. Yo oza na mbonga na mayele. Na yeto sangana to collaborer to bimiselo ko. Donc yo respecter nga pe na respecter yo. Mais sikoyo na ba comédien soko ken aurait réclamé to pe revendiquer et commis problème. Donc zalaka ka esclave pour que y a au diriger film maintenant. Non. Oui. Ya ngope maman. Excusez-moi limbisa natanga kombo ya maman Marie-Jeanne Bololé ndeti boboke na yeka logique moko na yebi ko tote sotalaki émission na ye alobi humiliation eleki los et commis bazo benga bino po bobo que no tourner au lieu au kende po au que no tourner aucun tournage au kutana na ba humiliation à tout moment et allez dire quoi parce que il faut aussi mais la bino filmu bazo pesa bino mbongo lokola ba mbwa ba simbi filmu bazo benga oya po ba beta yo ou humiliation ezali na niveau nini puis ba biloko bozo ko déplorer ezali na niveau nini parce que même bandeko bazo landa bino ba meko aussi ko tia na mitu ete bandeko biso to bengaka ezalaka nde collaboration ezalaka nde mosala o biso to salaka bakomaka bana na biso te biso to komaka ba parents na bango te. Donc tokolobaka kana biso les comédiens lokwa mosala ngo etikali ya biso na biso tomitosa na lingale to se respecter ngana respecter yo pe respecter nga respect et à la réciproque ezala kana côté mon côté non respect na côté mon côté yo oza le kito mwana nga pe fona respecter yo peut respecter nga yaya ou bien maman wana to travailler bientôt le canon to meka ko corriger et loko wana en tout cas so to corriger loko wana loko to on a besoin ya musala na biso ekenda toujours liboso on a bendele ya mboka na biso Congo to corriger berre wana to mona ke makamnyo so ekene nango liboso lolendo et memaka nango nulle part et memaka nulle part Lolendo me marango nulle part. Yo ka considérer nga pena considérer yo to continuer chemin eza malamu mingi. Tango monike o sala musala obengisi bato bengisi wana bazani bana na yo bazani baleki na yo baza ba collègue na yo famille na yo artistique. Donc au considérer bango yango bengi bango. Alors tango bango pe ba se présenter muto na mutatiki ndaku na aye po yo considérer yé pas yé à considérer yo pour ce qu'on considéra qui était alingaka ya olinga obenga été tango bengi c'est que olinga musala na ye pe au considérer yé pe il faut donc cela yo ascenseur wana c'est comme ça alors tant to comme na era musala et juste conseil à laisser ou apprendre tant to comme na era musala ça la part des choses tourner baninga omoni mutu muso soir azo tourner te aumeli e pongi abandi ko lala bandi ko fatigué mémoire pe komi ko lemba ozo comprendre abatu très bien alors to bongsana ne loko na tana 2025 et en onka pour avantage na biso et en onka pour na bolamu na biso to longola na ba fertilité to longola et ba les on dit na ba mato yo ya yelio likambo oya yelio boyo yelo kanisa na nata mutango pende bozalaka ata pona mbala moko azana bolamu asalela yo te yo ozwa kaka ocheka mato de gauche à droite po ba yebisi yo surtout nde makambo ya ko yebisa ndeti peneza makasi po bato ba otia mato nga mutako ya oyebisa ngate neti nga oyebisa ngani nga muto oyebisa nga eloko azate bango lokwa ba otia matoi na oyebi oyoki yango wana oyebi na oyoki me ma toujours ba séparation oko sala le musu scénario na yo mutu na yo na scénario na mayele nozo ba ke oyo mutu place oyo yé comme ta ko betango bien mais loko chaki matoi na koyoka et comme lieu difficile pas bien Mama Top en tout cas to zolinga to kotana mama na likambo pena bisika boni to kozwa na osenga ko tuna transition ya film moko awa oyoyo ozalaki mama ya coquette Linda azalaki pe moko ya bano yo banaki obokola oyo coquette azalaki donc influenceuse film on a combo ya innocent ou coupable en tout cas to zopena même ata 5 minutes mo parce que ba conseil azalaki ebele o mama Top o bimisaki na film wana mais siko nazongi na ne pas Mama Top personnellement
Oh merde, nanga. Pour en tout cas, papa t'a dit quand tu es avec Maman Top, vous allez très à l'aise au CK. C'est mon fils. Mais c'est ma mère. Mais du coup, maman n'a pas dit que non, ça moussala. Pour ça, sali mabe, quand il est le bidon. Akena na cuisine à jouer mon bureau au lia. Alinga foufou. Maman. 2024 vers ba fin wapé maman kombo no benna et tamboli Maman Top oyote Maman Top alobaki Maman Top ayebisaki Maman Top ba audio ne kalate Maman Top akosenga pardon Maman Top avant tozwa transition Maman Top, qu'est-ce que les gens aujourd'hui peuvent retenir ya Maman Top pour l'année 2024 et pour ce qu'on est au côté de 2025 on a sujet il y a 2025. Tadingala panangai. En tout cas, 2025, on est Maman Top na bossé na na top wat officiel. Bisika nini ba lubo ezolamba maya ekolo po ya mba recette no somboka na so Congo. En tout cas, bo s'abonner na top wat officiel kuna ne makambo eza be lubu nyonso. Merci na ba bazo benga babilo musu bazo ebolamba te mais à partir ya lubu ya ekolo en tout cas et ça la bango bien na komo zelango na ba cadeau même na kina. T'as dit, nga babiloko on a battu na répondre ngoni. Net ba question ou non répondre nini. Na mon elo on répondre te. Mon qui essaie kende na ondenge kende. Carte comme beta malango ndenge zo beta. Na on sala nini. Monter maman be e komi lokola bi. Ezu esi kana miteme vandi. Siko na on sala nini. Oya Monique a sepeli ke soka la mungi na tonga finga Maman Top. Et dépendre kana ye. Ezo s'engager kana na finga na yo. Po na moni pe insulte nini ba finga sote po ba finga de anyonso. Mais si que y est au côté problème exact la deuxième partie ce qui a sikapé y les sous ba fingi kaka na oloba nini ya sika oh tu y est grave oh ko toucher même na ba vie ya ko bomba ya banini to kotana na oloba nini ce qui balobi monoko elobaka mingi yango nde sumu kaka ezanga pe de sumu te faut que kozalaka air moko calme ovandi na yo bozo talaka neti ozomona te mais o mona mais so monoko emisana nango kofinga neti nga na oloba nini nani eloko oloba te très bien soki esalaka bango bien le bafinga Maman Top esala bango bien age nanga elobelaka bango eloko te carrière nanga elobelaka bango eloko te basepelaka po bamona nga nazala nga papier hygiénique na eloko te na inutile yango esepelisaka bango bafinga nga siko na osala ni mais malamu kaka po nzambe alobi tina te eza na tina donc nga na se référaka la parole de Dieu très bien baloba mabe po na yo mais bakuto nango te donc maloba nzambe ya complet mais maman ezana bato misusu baloba mabe na bango bakuta bango na mabe wana te mais bazo sala mabe wana mais moyen siko mutu akanga ye na mabe ezate po azo sala ngo discrètement et belé pe baza asala mabe bazo kange na mabe wana te mais etambolaka pe mais moyen okanga ye ezate po azo sala ngo na ndenge ya kinsueko donc voilà nga na yebite Maman Top wato Makanesi, nous sommes venus pour le travail. Nous faisons le travail. Nous sommes en train de discuter avec l'actrice comédienne Maman Top Wato, Kilo Amboka, Mama Zanga Génération, cette femme qui a l'expérience. On a PCP Mme Webele. En tout cas, on a deuxième partie. Avant la dernière partie, il y a émission. On a vu ma caméra. La transition, il y a film Oyo, innocent ou coupable. Oyo, Maman Top, Zalaki, Maman, il y a influenceuse Nakombo, il y a Kokochou, Sasa. Sasa. Et puis on se retrouve tout justement après tout, mais quand même peu comprendre l'auteur et la personne de Maman Top. Donc personnage à Maman Top Oyo, à Mema qui na film Oyo, à Linga qui ateya, ba jeune nini, ba yaya, ba maman. Suivons et puis on se retrouve tout justement après. J'ai beaucoup de respect pour vous. Yo kuna occupé oté, pour na battre la classe na Roni. Hein? Parce que tu m'arrives même pas à la cheville. Encore le noté pour ça violence. Oh, eza violence. Eza violence au côté de la katanda. S'il te plaît. C'est un problème. Non, comprends-moi moi aussi. Mais avant filmer pénal bien. Hein? Ça pénal téléphone bien. Oh, c'est les violences. C'est faux pénal après. Oui. Maman. Maman. Merci maman, j'ai beaucoup du respect pour toi. Mais je ne sais pas si ce sont des clowns ou des femmes naïveté. Tes filles ont osé prendre ma photo, mettre dans l'air bêtises qu'ils ont l'habitude de faire. Bêtises, madame. Votre cosi. Ah mon bal noté. Au boy pas ça tapo. Maman. Oh. Oh wanga na kwani. Au bout de ma famille.
Maman. Et le reste, c'est Sanga. Problème est parce que c'est. Maman, c'est. Donc, votre maman, maman a été. Maman, c'est sur ça là que tu ne peux pas perdre l'homme à laquelle tu as la bêtise sur moi. Patrick Nka. Je m'en moque de tout ça. Maman, je suis une femme mariée légalement, je me respecte. Nga, un homme ne peut pas jouer de moi. Mon homme a payé la dot pour que je sois ce que je suis. Bon, moi, YouTube qui pas marié. Moi, maman, mais ta fille qui a raté sa vie, se permet à poser photo dans un colis que je ne connais pas. Ah, mon bali na TikTok, soit-disant, et mon couple a un trouble pas possible à cause de cette dame. Na lobby boye. Omoni ba courage au basia mabala bokomi no mikolo ya ko tromper mi bala même nga bo basia mabala. Donc yo tomoni mo bali yo kana biso lo ba te po yo madame na sepeli penza pour le bi basi donc nga soki et que na marié mais mibali ba o yande yo kanisa na kotisko na idée na yo c'est que je suis plus que toi parce que tu es célibataire tu as raté ta vie mais tu cours dans yo kana biso lo mobwe. Attends, je te parle. Oh, yo que ça va péter. Non, Loba. C'est moi qui ai fini ici. Et Lomba, et pas Bissou. Maman. Ah, Beniko. Au pas de ticket l'autre Loba. Maman, va yo kuna qui peut te prendre même nanda cause un truc. Même ici tu as un truc. Il faut qu'il penga. Maman. Merci. Oh. Maman. Maman, s'il vous plaît. Je voulais pardon maman. En tout cas, permettre na kota classe mo na bana na yo maman pardon maman je veux dire un truc omoni neto sabu hein neto toza na vie na société batu bakanisaka que l'animal le plus féroce de la terre c'est le lion. Or le lion il rugit avant sa proie. Moi je suis la tigre. Moi l'éléphant. J'attrape d'abord ma proie et puis je rugis. Omoni Marina elle prie nga webingate madame. Je te dis ça aujourd'hui chez vous. Non, madame pose à moi si. Maman, yo que même matin école maternelle ou à l'école missionnaire. Na émission fait très attention tu es complexé de mon français. Je pense que je vous ai mis en garde. Son justice est coquille binoté. Yo. Je ne la connais même pas. Faites très attention. Attention avec moi. Par respect pour votre maman. Mais faites très surtout yo. Keba na yo, je te dis. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Là, c'était Maman Top sur scène, film Mesa, innocent ou coupable. J'étais trop surpris les jours où je suis allé recevoir Madame Linda, Madame Demer à toutes les questions. Film nini a vie au impacta film oyo au sepela nango meilleur film na yo a vie Linda aloba meilleur film na ye na vie ezali innocent ou coupable. Pourquoi? Parce que sa maman était fan ya film wana par rapport ya rôle au Linda a joué qui na film oyo alobi j'aime bien faire esengo ya maman mais jour wana maman azala na esengo chaque jour maman ti lelo maman doit attendre la film wana siko na film wana Maman Top azala ki parmi ba maman oyo ba apporta qui conseil innocent ou coupable Maman Top olinga ki ote ya jeunesse nini na rôle oyo bandaki ko incarner bon rôle nanga na ngai na te ya jeunesse basala musala internet eza mabete internet eza bisika oyo muto so sokape mo akwanga na ye bisika monsieur Google après ça muto mo ali futi na ye suka sanza par rapport ya musala. Très bien. Mais sikoyo internet wana et distraire jeunesse te
et ma jeunesse na bobungi te. Na boyaki mwana nanga azo sala musala na ye. Mais musala azo sala akotisi lokuta mingi. Azo loba makambo azalaki consciente que eloko na osala eza ya lokuta. Mais azo salir ba kombo abata. O azana besoin ka ya audimat. Ozana besoin ka fin du mois monsieur Google a pia ombo. Azo matsa ba femme mariée na miniature na makamba lokuta o mondenge femme mariée ayaki oloba na ye. Donc mutazo solane na ba relation no yo yebi relation na etembala moko o kamati otie na miniature o bebiseli libala na ye o bebiseli ba relation na ye ozo mona eloko na lukai côté ya jeunesse to sala musala bo sala musala comme il faut musala ya mabete nzamba bi mutaolia na motoki na ye mais motoki oyo ezokoma ke yo zolia mbongo mais mitema moko ezolela quelque part et ambongo malamu te et puis ozo yeba ke mbongo ngana zolia ezapona kosaka na bakombo bato eza pona finga ka bato eza pona loba ka maloba lokuta pona bato e ambongo malamu te en tout cas to banga nzambo amona na raté to banga ye s'il vous plaît moi nzambo amona na raté to banga ye nzamba bi linga muninga nengo milingaka nzamba osenga biso amour unité yango nzamba senga biso alors to créer to bebisi ba relation ya bato ebele to créer makambo ebele to kotimbula sika so nzamba ko sala biso ngolu to zonga tana nzela to leba mbongo masumu ya ebele soki nzamba ko sungata to zonga tana nzela eza malamu mingi. Très bien. Eza malamu yango na te na ngaka jeunesse a laisser ou apprendre wazana mato ya royoka ayoki po na mndeto ana sena moyo mutu nyoso tende akobongwa maka mutu nyoso te mutu akobongwama yana bato babongwama ezana bato pe babongwama kate ba otikala ka bongo voilà mama top miniature pona yo et ça là yo bien bon nyoso bazo mata mama top na miniature na mesani siko te me o sepela na miniature ato sepeli te menase na mesani yango ezane ti mwana ezane ti marâtre aobokola mwana ya mobali mosi mama ya mwana wana zate abokola mwana ya mobali na ye mais chaque fois abeta ka mwana wana ata sali eloko okobeta ete abetiye ata mwana sali mabeti alinga créer abetiye omoni mwana wana aomisa na kobeta wana OK aibika ke mama abeta kanga ata na sali eloko te ndende mona miniature to solo lango une fois na tournage boye bapesanga kombo nini na posa ni kombo ngo bapesanga pona ba miniature baningala nga to seki ngabina osala ni na debi na za omona ngo passe mais siko ekoma ata ba fingi lem soso omona baolo balikamno na tefolo oh baboti lisuli kamni ovanda bomona lien côté lio otala be nasali isusu nini otala be muto olo ba wana kaka ngai esala ndeni bo créer likambu pe o créer o komi na opeti na suka ozwi pe bafani ba obengo na live na yo babandi pe ko finga muto ngo na ibite bo na ibite so bazana mitema mais muto azana motema abima pe na mwasi na ibite mama top aux appels na préférence na yo sur scène bato yo linga ko tourner bato yo au pays au lobage non aïe vraiment na ko tourner na ngana été te na ko sa bongo te na ko boya ko tourner na mutu te yanga ba pesanga chance wana na tout le monde na joana ba ancien nyonso tu peux imaginer na joana bali kwanga nzala yo yebie na yoka oyoka ka kombo na joana ba ça va passer nsengo papa nsengo ça va passer oyebi ka lisolo donc na joué na bato ebele bali kwanga nzala oyebi ka kombo donc na joué na bato akala ebele ba mama Chako pe son âme ba sans souci ba viena nganga lufa wana waiya ba viena solo kuli pe à son âme donc na joué na tout le monde ba pesanga chance ba yambanga mais ouvert donc ba lokola bango ba yambanga maboko polele ngape naza na obligation wana ya kopesa chance na bato bayaka ko pembeni nanga na pesa bango pe chance wana nga tela mtokalite et puis le comédien ba onos ba esima na biso soki baza sincère ba obeta lisolo tout le monde a joué ka pembeni nanga azwa makambo ah oui nazalaka na moi
manière to pe façon na nga moko boye soki na jouer na moto yo na yebi ka sali na kombote naza na ba façon na nga moko be na jouer sakaye poka batia eka po ndenga jouer pembe na nga ba otia eka alors na sala kake na sali sa mo ba exercice moko boye a sala ngo po batia lisusu ka mingi et puis kombo na ye na bando tanga yango pamba na kati ya scène ba kola na yo na scène bambazo ya makambo soko jouer oza o jouer pembe na nga numéro no ba bando lukango na pesa chance na bana ebele donc nga na koza motema mabe na mututi ozo comprendre koza motema mabe na bana te bazo ya lobi ba osa ba carrière na bango nga mama mokolo boye na kene ko kangela bana chance pourquoi impossible c'est impossible très bien mama top le lopé ozali na ba maison de production oyo tia quoi oloba été na ko kende ko jouer kunate na ko travailler kunate na préféré kanangai maison X na maison Y pour nous tanga ba komona ngote bon ko préféré maison X na Y c'est trop dire sauf que maison X na Y nde babenganga OK nazana sans frontières ponga tangu na kenda ko formation pas sans souci les na oka pour ça théâtre muto a bakisa na kati ya transport na yo ba azalate na nyon ko malem so longwa lemba na oya to zo répéter pas sans souci na yolo kapela na salle paroissiale wana catholique wana grande salle wana lem so so en transport au talika atteint na bana komi longwela na nga avant pour retard ezali na makambo ebele donc au so ibi répéter à 12h bande longwana 9h30 OK na no 4 no 4 singa ba bi mombele OK ti obimi yolo très bien muto azala teta on ça ba sacrifice nanga ba ma papa zo kata nanga na njelo zila gomo koti si muto azala te donc na paye pringa moko na salam sana nga alors lelo muto pesa nga condition que tourner kuna boya kuna sate azala te très bien donc benga nga na sailo musala point barre le reste nga ancienne lokola nga boyo ya kopesa nga condition ko tourner kuna te tourner non sauf que place et respect zate no yate OK oui c'est tout là wana c'est tout le monde mais ça va servir respecter et no yate place et respect za au mona nga calmement mais place et respect pas na kutu msuto yebi bango to kaka mama top na salamon ozanani aotanga comme le oyebeka te o chaîne ngo po oyeba no ngote mais babengi yo bana ngo baibo respecter bato ba otiope na place ngo ba ke non to bengi dem biaka maman oyo ki to bengi mama très bien o nani ba saliso musala na o bazolandelo mama o mela mama na bino non na ye musala na ye ko kuma ngulo atena ko liaka na ko melaka il faut na ça na musala o sali musala sili ba peso enveloppe no tango zo fungola ngona njela o kamwe c'est ça très bien donc place respect za na ko ya place respect za en tout cas Mawatro. Voilà. Mama top ozali pe artiste toi na sangwa mawa to tu ko bungisa moko ya ba sportif ya minene ya mboka Congo na Congo ya edi un témoignage pour na to na ngenge ye ba témoignage c'est bilé wana muntu na ngenge ya edi ye ba ka ya edi ba ya edi bazo bunda bakati tozo landa mbangu tozo biso bana mike tozo landa ka bambangu wana pa la 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 biso tozo bina la biso to landa ka fanfare etali biso to landa ka fanfare wana biso lemba mateteti commune voisinage donc biso tozo landa na biso nzema na pa la la wana bayana biso pe ba obunda karate ba oningisa bango ba oningisa kuna na kati biso ba grand frère na biso ba oningisa na karate maître poison nani ayebiete na lemba wana maître poison na ba maître Selemani na ba maître 3 hommes ya na sinde na bana poto ba yebi masolo wana ba maître 3 hommes ba maître Selemani pe asona makufa Selemani moja ba maître poison ya na biso pe akufa ozo wana kuna ba edingwe na yebisi yo mais non. Wow. Pour Selemani moja pas à la katière. Na ebisi yo ezala ki likambo. Pa la 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 bida ta. Tozo bin. En tout cas, paix à son âme, wana za monument ya RDC. Le champion. Wana champion, wana monument, wana na ebite na lobanini o ya lali wana. En tout cas, liwa o eza ya Congo. Eza penza ya Congo liwa oyo ya edi eza Congo nde ekufeli eza matete mutu akufeli te eza RDC nde ekufeli
Ozoyoka. Donc liwa oyo Nassir est touché à ta président de la République. Ah oui, oui. Pour Congo de Akoufé. Donc place à qui c'est le gouvernement congolais. Voilà, donc Oeza gouvernement de matanga ya gouvernement ya peuple congolais en tout cas tout les ya dit na ba honneur na en tout cas na ba honneur azo mérité yango champion des champions a honora RDC na ba pays étranger atambola na drapeau ya Congo par-ci par-là azo mérité penza na ba dernier hommage na ye a mona avant da lo ba que non na sala musala na Congo. Très bien. Voilà. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Nous sommes ensemble avec la famille Yaya Edi, comme la Bible Ezoko recommandé. Bisoto Lelana ba Obazolela, voilà. En tout cas, tous ça ensemble Nabino accueillis. Mais pour vous, le reste, la vie continue. Arena yende sukiwana. Mes frères et sœurs, ceux qui les l'autre, ba o bisoto yoka lobby bazalaki batuna ngenge, ba tout puissant, batwa makasi. Basala ba démonstration ba ndenge na ndenge mais liwa kutu ebangi même ata ndenge ya edi abano bimsa bato ba michopote azomela alobi etenga azaka liwa a frapper yaya azobanga kutu ba pasteur anguya to ba sala miracle président de la République entouré na ba garde du corps atambola na ba misusu ba koma na ba antibali ya ba chemise na ba nini na mutuka blindé azotambola blindé afandi ndaku ba vitre blindé yesu mais liwa bokomona place à côté la sans frontière bokoyoka kaka makelele kuna ono accueilli nzambe azui molimo. Mes frères et sœurs ceux qui toyebaka bisika tokendaka ou bien ba o déjà si bakenda ceux qui atami balemisa to bazonga ba yebisa biso o réellement bakutana na yango yaya ebele to continuer ko sala o to sala te to leki bango atane loko moko te to zala ki kana mesure pema moko omoni pema na ngana o yaya edi aki ezaka donc ya edi aleka ki ngana pema ya ebele te nga pe na leki na pema mokiete biso tout mesure pema ezaka moko nzambe apesa ka biso tout pema mesure moko yaya c'est par sa grâce que nous vivons. S'il te laisse encore comme ça parce que azali na projet, azali na mission. Timba. Pour Boyoka à la fin. Voilà, moi top on est qui juste moi entre parenthèses, moi les histoires de Die et Bukanga et c'est ça programme ya Yandi One pe bimia. To na pona mama solo ya Yandi One mais sincèrement na maîtrise dangote. Programme me bimi mercredi VM on dit jeudi kokunda. Ouais donc na za pe na maîtrise dangote ngana oyebi été na te na bangaka makambo na za na maîtrise te. Oza na raison loba. Il y a du one to yebiye. Il y a du one. Même na lemba. Les là on sale ça ba film ba gag na lemba banda oyat. Il y a du one as le fondateur, il y a Yandi Mos parce que le vrai Yandi Mos c'est ande Yandi One. Vrai, c'est bon. Donc Yandi Mos, il est comme les Yandi Mos. Tant Yandi Mos peso aye suka kukomba Yandi Mos il y a kimi yango ake Yandi One. Yes ko Yandi One azalaka idole na ezaka bombo fifi. Bon vieux bambo te ngona. Nenga sala ka bali kukumana tout à fait bombo fifi. Donc voilà. C'est ça que son nom aussi repose un peu les artistes. Les artistes les solo na été baza vraiment activité donc bana Simba aussi baza vraiment activité moko na bino donc que son nom repose en paix. Mama Top Wato tozongi à ce que au dernière partie il y a émission. Mama Top Wato relation na yo na ndeko Pululu ezalaki ni yo pe le sous maman na tuni ka question na kutunde no tuno bena bien Pululu mon petit frère to lingana mingi azale ki moko azale pe na ba respect na ngatro monika à l'époque ba respect à Ramakasi vous comprenez et à l'époque ba respect à Ramakasi donc soka monio aye penza na mère bonjour azana ko na yo sama kam na yo pour vendre donc les qui montent aux alaïs bien en bon terme en tout cas aux alaïs bien sauf que to tambola te to vendre ici comme côté que te to les ici comme on dit bana bazaba to banana on dit sauf que to kuta na musala to travailler ensemble ici mais to alaïs qui à bon terme na ba scène pe beaucoup tana na Pululu ebele to joie ebele surtout na Borizanga Kombo waouh perd son âme vraiment
Mais souvent aussi, maman, wato bozala bobana pe kozala des fois na moi ba longue conversation na ndeko Pululu. Ma bête, to bana solo la, na utolo bangoti. Bobo wela pe lo mo bote. To wele la nini na ye. Ye ko mona mobali, to wela nini. L'équipe ya musika. To wele la nini. Bon petit frère collègue na ngai bon. C'est tout, tango belaki. Je me rappelle fallait to pour le Abelaki, si je me trompe pas, dans son idée. Non, mais Akoufa brisque, Akoufa brisque, pour nous, Abelaki. Abelate, hein? Akoufa brisque. Donc, on a Tolalaka, Tolamuki Boke, Akoufi, Babima Kikutu, Baka na rendez-vous et tout, à Zongi. Babima ka bazana rendez-vous. Et puis, na Tongo, à la Mouka Lissousouté et tout. Donc, Akoufa n'est brisque. Abelate. Abelate. Pour nous, Abelate. Ah. Bon, on a eu sous terre. Donc, Koufa mort subite. Ouais, donc, Koufa mort subite. Ok. Bon, Aza petit frère monte, vous avez bien. Bon acteur, maintenant Samsani Kitoko. Voilà. Donc, on a une période de Moroboé, à comment il y a une histoire de l'émission, à comment il y a une émission pour comment qui moi isolé pour y pas comment il trop point noir hein pour ce album na mais ba sundola ye bon ba do mo musika ka pona ba makamu na bino oyo pour lulu tango akomi na point noir au sal album na ye nga na voyager na kenda point noir tozala elongo tozana ba mame pela tozana ba Gabriel tozala ba Ginola ba vie de loin toza ebele penza ya ba comédien tozala kuna na ba oyo généreuse wana généreuse au vanda kuna na Angola ozala kuna bango ba s'installer na bango déjà kuna ba généreuse tozala ba Pululu na nga osala album na ye tozala pe ba théâtre ensemble et tout obika na mboka mpaya fo bokanga poso ba bengi bino lemsu na boss moko bokei lemsu fo boleka émission na télévision bokei lemsu fo boleka na radio et senga lemsu pub ba blo moko abongo très bien tozala vraiment elongo donc ye na mona ki akota ki mingi monde ya musique alingaka sala ba album na ye on dirait apemisaki na no moi théâtre problème ya Pululu ya théâtre banda na ba producteur kasi yango ndeti pe yango banda na ba producteur et lati bino na bino ba comédien parce que lobby ndenge ba producteur ba frappa Pululu ba comédien belé ba sepela bon neti nga na ebité ba welela nini na ebité Pululu awelelaka na producteur nini po je ne pense pas muto akobeba na batunyo sombala moko na intimité na yebi pété na communauté na bango ba producteur basala ndenge nini na réunion na bango ba roloba nini soko beba na muto moko bango nyonso beba na bango na yebité très bien mais na yoka kaka Pululu so pe beba na producteur moko so pe ba producteur ba finir bouton so ba biloko moya ndenge wana très bien ozo comprendre donc babilo moya bon na ndenge Pululu la mipesa ki na ya sala album na ye akoma ne koyemba banzembo na ile toki pe na point no akoti pe studio azo sala banzembo na ye bon na ndenge mwana biso toyeko kende kabinda ngana Gabriel abina nga fan na omo bazana kabinda alinga ko minga za besoin monoto ke kabinda ngabi gabinga na yaki point no na zana ba idea ba kokota Angola ta le bito ke yo ka bibanga bang to ke yo na de to futi ba bien na biso na Gabriel to ke na biso kabinda to umeli pe na kabinda tango mwana ya Gabi ya liboso azolinga voyager kende poto Hervé kombo na bosani so na bosanité nde Gabi abimi aya rejoindre moi quand même au revoir azo kende poto ngana tikalaka après ngape na yo bima na zongeli kanzela point noir na ndi na yo bima ko en tout cas wana ndi na tikala o mona susu Pululu te to kangama li susu te ti na ninga zonga ina ipekini mais akoma ki na inde trop kuna vraiment très bien voilà to la nana nos transition et puis on se retrouve tout justement après suivant bokende botuna komone botuna mosimo komone top soki top mabomenga mama top bokende botuna ye botuna na Gabriel fille moi maboko Gabriel ya théâtre Gabriel botuna ye Pululu akufa indeni botuna ye Pululu akufa indeni banani bazana liwa sima liwa Pululu botuna garçon moko mone Dudu Supu ya maboke na ibi bango te bakoma na bango isa bato na kangi na sosele botuna bango
pululu akufa ndeni banayi baboma pululu bakosela mwasi ya pululu ke ye mutu azaki nsima ya pululu ya liwa pululu. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Cette émission s'appelle Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, c'est une émission où on a tourné, où on a présenté, où on a produit dans Top Media Télévision. Le Code de bonne conduite, c'est comme ça que nous travaillons. Mama Top, en image, na outil Kolanda. Ndeko moko leki na baitando eke o to moni pe batu ebele ba relayer yango to yoki pe ba live nsusu ke yo moko déjà lié wana et c'est comme la kio oboma pululu ndenge nini. Tadi om to buzobe atulinga oboma pululu ndenge. Mais maman ngana yo pas confirmer. C'était maman naza face ya muto bazo accusé que lobby a contribué qui na meurtre. Moto wana asali émission tant batindeli ngali na ebiete mais ba isinga za moto à Londres ngana ebiete franchement na mo pe bato basali émission ebele ba live na ba KBC paye na moni ko to batanga na kombo na yo ndiye bango ba yebi ba KBC so pas za moto ba kisi so pas za nganga so yipe ba kisi si asimba ezongeli retour à l'expéditeur retour na yemo na yebite aller omoni bato musu bazana bakombo musu ayebike so na tangi yango so ina lala kina olamuka. OK. Chaîne olamuka. Yango ne fala tanga ka bakombo na biso. Po ala mukati. Azana est conscient que kota ke na osimba bakisi na biso to zalate. Azana est conscient que kota ke na ka ko baby sama yemo wa mona gelo kwa kisi pesa ka makambu. Joge pesa na ngoma kambu te. Biso to zalate. Très bien. Alors atika biso kimia. Mutaboma pululu azate. Mutaboma pululu azate pululu akufa liwana ye nzambi o nzamba décida ki bon pona yo ozo kitanare oyo ya bis akiti mutu pe azana na pouvoir wana pe azalaki nango po aboma pululu azate to tika lokuta to tika bakombo ya bato bakombo nyoso tanga kezala ngai eza Gabriel ezala Dudu Soupe tangi amour Sida Bilele José de Londres na pesi yombote mutu azana kati ya liwa ya pululu azate papa biso bato tindaki osimbaki cité ezongelo retour à l'expéditeur kufa na likambu na yo tika ba démon oyo kenda ko luka bango balinga yo moko tika biso to vanda biso to aya Yesu to kufa na Yesu José kutane musulman musulman ye kutazane ya hala mais biso le reste to tika litoza ya Yesu to yebi makamwana te papa biloko wana ya lokola anti obeti dendie kenango metinga kuto Mama Top mais to zonga pe moi si maman mokie baliwa ya ba comédien nyonso presque o ba kufi awa ba accuse kaka ba collègue na bango ba comédien d'être ba auteur ya ba kukufa na bango zalaka dit à quoi est-ce que bo se reprocher na moi et l'autre côté est-ce que des fois pe moi ba réclamation na bino ote bolingo ezalité to linganité hypocrisie to inani na mitema est-ce que ezali dit à ça que les gens aussi cherchent à développer quand même ba mésentente na bino na mitema ma bena jalousie na bino op goti na pe lobby moko a signé pe liwa moninga na ye atape nde tozaba tato lingana rate atato kuma mtu amna kwena ye muto oya kosimba kispo ke boma moninga ne comédie azate to ana niveau wana te to komina una niveau wana te et puis muto pa koma na niveau wana azate soko yebsinga ke ba comédie le msoso asimba mo eloko ne pona succès na ye pona protection na ye peut-être na ko le ba mutu na mutu amikamba mais ko yebsinga ke comédien abomi comédien lokuta ngata na solana mutu wana te soko yebsinga ke ye mutu abomi comédien na oboya po atana zo solana ite me na yebi ndenga za na yebi ye pona vanda na ikala auzala ne na ba capacité to pe courage na oboma mutute d'ailleurs na royeb so ki yeye na ozana mutema mabete oyoki na ba comédien o ngana yebi o ngana joana bango mbula na banda to banda na ba producteur banda to banda na ba cassette à de so babenga ba cassette ba VHS to komi na ba CD to komi na YouTube comédien o aboma muninga na ye comédien zati très bien ati mais Mama Top na moto yo azo tia songi azo panza bato na moto yo abomi différence ezali wapi moto osani ba oyo ya songi o bazo boma bino à travers mosala na bino na ba o bazo ko bom na moto yo abomi moto alongolie
na mokili na oyo azoko nuire yo mais au moins yo ozano ka na mokili différence ezali wapi o azoboma bomiti alalisi moto esiliti mais o azokabola biso lobi nzamba kosala pe grâce tozonga niti. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était Mama Top Namiko Atadingalapa. L'émission sur le code de bonne conduite est réalisée par Gibson. Oazali Sima ya caméra wana baneko balandi émission o Sengozala qui vraiment yanga ya représenter les bino émission. Elle s'appelle Frida Manzanza depuis la Russie. Frida Manzanza tout ça la rende to solaki et ça quelque chose de bien. Ba papa na ba maman bolinga émission au mingi. Bertin Konembongwa propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada. Moi Tadingalapa je vous aime tous. Mama Top. Bandeko ba retenir nini ba kanga nini pour awa yo nanga to kabwana. Pour na passage na mokolo alelo. Les comédiens tout ça sata soni. Tout ça sata soni sata mokosi. Ngana olo bakana 2025 o. Nzamba sala biso grâce to ça sata soni. Au moni ba mate ya oto ke yokara na be église. To mettre en pratique. To tika lolendo, to tika soni. Tamsozo mona soni azongeli ndeko na ngana soni te. Satan de mto yoka soni yo yoka no soni te. To yoka sata soni. To lakse ke biso toza bana na Nzambe Yesu akufa na ekulusu pona biso. To ke na ebongo. Poto c'est trop ti to ke na ti omona kaka théâtre congolais kufi nango. Elali nango. Je vous dis po muto na muto akomo mana ko na ye akomo zo ba décision na ye akomo sa makamneti suka nango neti nga na banana ngoteka na zandu baso soit plus vera avana sa théâtre so no mo nazongi na ngazandu nazongi zandu nazongi na ngazandu oteka nga baso na nga ba carton ba plus vera bato ya ba détail pe baso ya mona mutazi des cartons na ye akiache na mesa na ye baza zandu wana mona yana makambebele Nous sommes à 50 cartons, 100 cartons. Au moins, on a payé 5 cartons. Ana mesa na ye, mais azana et l'autre côté, azana na fonte. Mais a oyele msozi 5 cartons, a tiena na mesa na ye, a teki baso na ye. Matabis ne yazu. Très bien. La vie appartient au courageux. Lobi lobo kuna akomi na fond na ye. So théâtre zandu na ke zandu pour aller tokene. Siko pour to tombo la paix théâtre na biso mboka o to sala ke tozokene o monike na biso ba fana ngam so batala so théâtre te babi to zala ka ba éducateur en masse to zali soute le logo comment ba jeton batala li soute o bi ke bata ebele ba hotela li soute ba moni importance à théâtre te tant niveau to komo mema ba fana na biso ya malamu te en tout cas to zana motema bonzambe bisika mabe zalaki to réparer bisika bolingo sila ki to zongisa bolingo Nzambe azala na ngambo na biso to telema to sala force ya théâtre ezala malamu mingi Nzamba pambola mutu nyonso alandinga na émission tongo ya lelo vraiment o nyonso boyoka e yango ba fausse information ba les ont dit mutu na mutu amona ke na sala nini na kosa po lobi nazwa makambo njoka makambo ngo zoko seza ya lokuta batu pe bayebi ke okosi yango basali lo pe be émission par-ci par-là bayeba yo ba otanga pe kutu kombono nga na otanga langa kombono ote papa nga na otanga kombono te mais na landi pe be émission batu basali ba live bayebi na kombono na lokuta na otika biso to vanda tozana ba mabe na biso ba comédien mais to boma na biso batu te luvunu. Très bien. Okosi. Voilà. Mesdames et messieurs, Mama Top alobi. Inissons-nous pour un objectif moko pour un but moko. Le lendemain appartient à Dieu. Mais c'est que déjà c'est bon, allez-y. Herman, papa Nabiso Herman Asele. Herman Asele Mutambongo na kati ya Brazzaville. Patron oyo alia kanaba tuna ba travailleur patron oyo avanda kanaba travailleur lokola baninga na ye papa na biso Herman Asele ba bonne année na yo pourquoi pas madame na ye là où repose le cœur de maman Ornella Asele motema ya papa Herman Asele maman Ornella Asele moi c'est mbinga moi c'est malamu moi c'est gentil moi ça komi kitsa mutambongo ami kitisaka ba mbote na yo na bana na biso Béni Asele balobi Béni Asele Lise balobi Béni Lise Asele pourquoi pas Lolo Asele na notre cadet balobi Junior Asele bambote nanga pe ba bonane nanga ekomela bino na pesi mbote na notre cadet Joli Wato
mobali kitoko le cadet oya clôtura ba wato nyonso na kati ya Brazzaville ba salutation na yo na bosanité Karine Manessa ma jumelle de moi de cœur Karine Manessa on est ensemble ba salutation na moi c'est ya mongongo ya autorité na nzela mino moi c'est ya nzela mino ya kitoko ba mbote na nga na weti Miss Mongo petite sœur propre weti na kati ya London na pesi yo ba salutation bisika oza pourquoi pas Bermila Yuyu Bermina ya Yuyu Bermila na pesi yo mbote Yuyu Bermila na nga ba salutation na yo Yuyu Bermila en tout cas ba mbote comme na bino pe ba bona na bino merci na batnyo balinga Mama Top na bino yoyo Mama Top na bino abotami na famille chrétienne et puis nga na vie na nga na sena yebisa nzambe na sala vie Yesu mukolo na obosa na yo na kena servi deuxième maître bomanga nga na zana maître moko na servera comme na Jésus Christ de Nazareth de ma jeunesse vie na nga eza ya bonzambe yango nga soza mutu mabe oyo tantenga Yesu na nga otelema mon rédacteur est vivant si Dieu pour moi qui sera contre moi. Je vous aime. Bonne année, Nabinonios. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Top a tout dit, hein. Maman Top a tout dit. En tout cas, faisons l'essentiel. Tous les Kanamakamo, donc Longobani. Yaya, l'obieza Nzambe. L'obieza Nzambe. Tout tamboula na sena mokili. Lobe koleka lelo. Merci.